obi jomo ya finga bat na TV alobaka fort afinga bat na TV abaga midi mbika Marc Aouz patron na yena aye États-Unis te olobi Bachelinga Fally Poupa pour toi aujourd'hui. Na otale mo. Le ngoi na place qui patron, PC casquette moi artiste musicien ça le roi yo fan. Qui est Fally Poupa pour toi? Fally Poupa au sala ba tourner milai boye donc o ba vie ba salate. Félicitations na ye. Olobi nini? Parce qu'on a musicien na beta na été. Te le ngoi pena côté wana. Ah na obanga fort. Obanga ni. Baba Fally za muta bien te. Baza ekirimo ba sala yo. O Fally obeta le 25 na marti ya lobinga na obeta imika ya lokuta basala yo baza o Fally obeta on ya na yo Serge zela nazo yebisa yo ngako na o maîtriser kombolo batie Fally obeta jour boye mususu aye lisusu autika boye na kwita prison aye o le 19 na obeta donc mko noso Fally obeta bango bazoluka bachaka ba date lokuta Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fally on va te là qui a moi donc m'a envoyé que le bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana, prophète messager, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto Oyo, Azo Kamula Satana Matoi, Pe Satana Zaliko Pakata Net Karana film. Yenani! Emmanuel Dodi, Ndimelanga Ike, Oyo Azali Monsali Nanzambe, Oyo Nzamba Zaliko utilisé puissamment. Na cadre Yako célébrer fête, ya grand salut, fête du temps. Oyo ezali mokolo oyo tozali ko célébrer mokolo nzambe akutana kana mosali na ye prophète messager Emmanuel Dodi pote abanda ko servir ye pe ko kangola bana nzambe nyonso talatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 17 décembre 2022 à partir ya 15h ngingo ti 18h30 yo motozali na mikakatano ozali na ba blocage ya ba faire maladie incurable ozali komona solution te ngana yebisi yo yaka komona nzambe ya prophète messager Emmanuel Dodi akokangola yo na niveau ya 2 fois te tunangai ekozala esika nini awa na aqua splash oyo ezwami na croisement ya poilu na 14e rue limité industriel awa nzamba komimonisa puissamment na niveau ya 2 fois te dit amen. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit. C'est net moment, ça n'est pas de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette belle vidéo de Valdi Tamboué. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. En tout cas, ça va être 5 euros tant que mes tarbos vidéo online. Après avoir côté là, on a besoin que c'est la biso suggestion remarque. En tout cas, il y a ça là que ça mon salon ndenge longo banito ndenge bino bolinga. En tout cas, merci na bayon bali kotika bisoté en commençant par Yemei Maman Lisette Lokangeli Foko, une femme pas comme les autres. La passion mbote pour kapa Yemei merveille Kimbuta l'architecte conscient la passion mbote na bandero so basanga na bona kata restaurant yo lezo na Dallas pas maréchal les surveiller ça na bosani ote maman na nga mokonza magasin Best of Africa Food Store. En tout cas, mon salaire est kitoko to moni ninga aménagement zali ko salama donc il va congolais vraiment communauté mobimba pourquoi pas bande nation africain bazala ko États-Unis na Japan en tout cas ba bazala bon erré et rekota bon na ba locaux zo sala wana vraiment Maman Lisette Loboko après avoir ko ça ba tour na ba parcours na ville prophète de Kinshasa na zuli binoye yango nani il s'appelle Babi Bagema Tango Fort alinga vraiment mikote après avoir ko ça ba tourner belé Canada américaine alembi mikila poto na ba visa milai bazwa wana vraiment
les autres ont eu opportunité au Yambaye pour le juste l'utile à l'agréable. Ensemble, on a osé me couler derrière la caméra. On a bien au fond champ pour commencer notre communication directement. Je vous salue. Bonjour Babi Magé Matango fort. Valdi Tamboweto. Yatongo. Plaisir à toi. Si. Plaisir à toi. On a aussi Valdi Tamboweto. Salinga plaisir à toi. Et puis, on a fait un trop na mon boss Fally Ipupa El Marano, roi de la musique africaine. Ça dit, et puis on a fait ça tout le monde a biso na ngonga oyo. On a biso héros na Los Angeles. À Los Angeles, comme ça, Janine Yongo, quand tu fais sexy, il manga. Bato ba la biso na Canada, héros. Quand tu as Kelly Charleston. Quand tu as Kelly Charleston, Jibol Mala. Bato la biso na Washington, héros. Bato la biso na Olivier Ndombas. Olivier Ndombas na monde entier. Parce que yo bato la na monde. Si. Voilà, la pesi bango ba mbota tout. Tant qu'on banimba mo osali clin d'œil na États-Unis d'Amérique. Na paraphrase on ka poto bana masolo na osika poto sala mo bangé na tournée canado-américaine. Na habité moi lecture na non moké. Ah ben ouais. D'abord on sait merci à toi na Fally Ipupa boss nanga parce que grâce na yende lelo mara moine zo salama. Tournée na biso les gars bien. Toi qui na Europe, to beti concert à Liboso na Belgique. Après Belgique, to beti na Lausanne, na Suisse. Donc to tamoli ba concert to beti na Europe et les bien. Après to na États-Unis, ba Canada, donc tout on avait les bien. Na on sait merci na ba fanatique nyon surtout ba concert na biso. Ba warrior nyon surtout ba concert na biso. Na ba to ba ipe a tembepe. Parce que ça a bon. Pour tout le monde a tembe souka na ba vidéo. Voilà. Tout le monde a filmé ga tindeli biso. Et salama bongo. Et salama bongo banda ba sera ba papa wendo. Donc maramone salama bongo. Bata tembe bazanga raté donc mais le rôle les gars bien. To sengara merci na bato nyon surtout ba yaki. Donc tourner na biso les gars bien aimé to zongi to gumbi martyr. Donc malé veto comme tu wana nzunga munene. Kaka na fil d'idée wana mamba tourner canado-américaine. To mona ki bino nyonso presque bozui ba visa ya milai. Musu bozui ya ba 5 ans, musu bozui ya ba 2 ans. Et alors on va bozui ba doc. C'est. Et de côté on a qui grandeur et artiste to show business au salaire l'équipe ma kasi yango ba pesa bino chance wana. Té au moni lelo ba comprendre té. Lelo Fally Ipupa alobaka kamoabi omoni pembeni na ye pembeni na Fally Ipupa atia batamaele pembeni na ye Fally Ipupa aza musicien oyo akabola lelo contrat na ye soki eza 100 faut 20 eke na papa wa manager donc koto eke boye ndambo eke pa musicien alobaka eza question ya organisation et de professionnalisme. Bah ouais eza bongo baartiste ebele azomona lelo bapesi 100 000 chaba yazomona 100 000 ekoti na poche ne apekabola batulare ndeta olinga osomona lelo biso tobetaka na Fally Ipupa to wana contrat donc ngane naza boye nayebi ke ata naza na lola ata naza nayebi monta oyo nakozwa donc nde tokende tobeti 21 concert tobeti 17 états na États-Unis donc ngamo naosa calcul nayebi ke na 17 états oyo na mbongo nazwaka quand même awa ekosala bien osomona donc lelo so tozana ba vision totambo na ngo boye eza to senga merci na Fally Ipupa parce que amikabola et puis bato bazo pese visa ba yebi ke Fally Ipupa na ba artiste na ye ba yaka uniquement pour na osala musala après ba sai nini bazongi donc tozana ba conscience na ba mutu na biso ba tête na biso to sala ke to ke na pour na osala musala et puis tozongi voilà. C'est un peu ça. Nonobstant que vous avez combien de niveaux, vous avez visa la facilité pour que vous mais la raison de pleurer le mot babi, c'est comme s'il fallait que starter. Ça la analyse comparative entre les musiciens Kalababi et Wenge Zagi so batubaye ou comprendre que batubaye, mais c'est comme si les musiciens ont chance au Kendara bapoto bazozo mais basa vraiment stabilité des batuazo là. Stable par rapport il y a musique qui stable par rapport il y a bien matériel. En fait, c'est comme si il y a et surtout l'expression de répétition. Surtout qu'il y a bien matériel. D'abord, les autres bateaux te relobela en parce que au moins les loyaux bateaux batalanga ina yo valdi. Bangonde baba mikonzi. On se comprend. Donc tu regardes c'est vanté te awa que non ngana salagi bo na salagi bo.
Mais pour la personne information, il y a bien. Mutu loko na ngane na vandi awa na foute la raté. Tata Lopango. Ah bah ouais. Moi-même je suis témoin oculaire. Hein. Ah. Nde na vandi boye naza moko oyo. Na parmi ba animateur lelo, nde to beta les sola ya ba zelana tanga atala kumo pena ala pena mutu esala kabeza. Na batala baleka na mbogo. Na mboga oyo. Toutou Kalouji par exemple. Aye peut-être ça bien. Mais makamune ya makambe tali ba stabilité makambo msusu ba viona ndeti. Bill, félicitations na Bill. Lelo biso pe tozana makambo wana. Ozo binisa mokili monde entier, ozo somba pe ba parler. Grâce ya Fally Ipupa. Ozo comprendre, Jean-Tamisine Lissimo. Yé penande na doutarate parce que monga fula na kenda na mona. Makambo to ya koloba ngo awa te. Ozo comprendre. Ndesi yo loba ke Fally Ipupa sa ba star te. Ngaso na bina bando yemba aba ba yebi ke wana tango fort. Ozo comprendre Valdi. Noto yebisa lelo mokili etambola batate mena batate c'est comme ça même ata yo ndongo zana lelo ngana yebisa Valdi ngana tambola la monde na Fally Ipupa so na yebisa ke Valdi bat balingaka yo bat bayebi yo yo kasi bat nyonso to ba yo yebisa ngana na Paris na vandi boye na ba trésor onema ba gelo onema ozo comprendre na vandi famille onema bazo beta lisolo Valdi na vanda ba na vanda ba viena ba tatisia la ba scarfa juste ba yeye ba Don King Tombo on comprend ba Fofé Lito que mon directeur ba yebi que Valdi tambo ba musu ba betelo maboko ba musu ba betelo c'est dérangeant bien to boka ba propos bongo na nzela na la télévision ndeti ngai ko déranger ngate parce que ngana ke na ba Lastroville na che microbo temame ala diga Brian Weli Sakatenza ambe Fally digamba weli sakate elelele asimba mboko yo ye moto akanga mboko ye ya kozwa biloko yo lingaka ya kozwa na bamboka ale fetia ya mbome ale fetia tokolia tokomela fetia ya mbome ale fetie ale Fally digamba lela fetie jia de canton na lula fetie mutazo bo amweza nani atuba yebi na bango papa nanga osomona ngala sala générique ya Zigitolo école zwa école kota lelo to beta parce que yo za muta mayele beta école Fally Ipupa école elle a combien de millions de vies ce qu'on a kata générique on a ngala 4 minutes ne bandeli on a bena générique bandi pang badon lokwa dikapri yo mwana nzambie Avula fula ntukidi peni kumisa batue ale mama wizi selema ukumisa ye manuma tondo maître kazi sone minance akokoro dai yakozwa biloko yo lingaka yipsanga sko générique wana 4 minutes ba pesio a combien de millions de vies école na ebite so tokotala mutu musozo lo baga ozo mone star mais star na ye ya koloba n'importe quoi na TV mutaba kwanga na ba dendo na nzela. C'est le son ta musique ya Congo les okendele. Bino na habité position au Michel na bino orchestre na bino est victime. Ndetinga te chana nga parce que ya la charité bien ordonnée commence par ça. Ndetinga lelo na batala ku ngam na sa lokumo batala ku. Na Congo. Ya Congo ngam na sa lokumo batala ku. Na sa lokumo ba Bill Clinton ya ba Jean-Tamisine ya nani na linga mingi nani. Jesak Chipoy ba Chomi parce que à cette époque tokendeka na normalité tokenda ndenge makamba normal eza na kala temps tozomona ba Bill Clinton ba Jean-Tamisine ba obeta Bercy yo yebi nde to banda otala ngo lelo yo ba Jean-Ta ba obeta ngo te lelo yo ba Jean-Ta ba Jean-Ta ba obeta sous ba Bercy te ngana uzo obeta Bercy plus de 22 000 personnes na yebite so na okosa na évité son encore ça Bercy pas tout plein ba tumbi ba gare de Lyon bazo kata basi ba suki bazo ngasko na kata Bercy wana nazo bini sabato place Jean Taza o sepelate faut tchela ba micro o roboye ezaka mutema mabe natanga kala tozo mona stade des Martyrs Bill Clinton o beta na stade des Martyrs biso to tala ngoti Bill na stade des Martyrs lelo biso to beta place baza ba o sepelate
Nga na fali na Nebraska. Na uti na Nebraska na fali pupa. Congolais moko te na beta kuna. À part vient na bisa wile longomba sala playback. Na Nebraska. Na Nebraska na Omaha na États-Unis musika. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oyo ye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia pe kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion mokoboye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingosa la emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambelio mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachan pona bato oyo wenibosala commande to réservation okoki kobenga na numéro ya téléphone oyo. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Nous t'aurons la 50 boîtes le Katakin c'est Djonga. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani. Yo moko yebisanga isiko. Est-ce que bila koma kuna akoma te na Nebraska? Na Nebraska otangela batalaku o bakoma na Nebraska bacha vidéo a total. Kocha Bible na cette sauté. On commenter personnellement, physiquement, mais quand c'est elle, musique, on peut faire un micro chat. C'est la bango peut pas bien pète. Pour le fallait voyager. Ils ont les hommes mais ils ont musala na musique. Ils ont boulot ça là. La ligne pour moi nuance ou na véracité aux ouais. Vraiment véridique vraiment. Ni n'est parfait, mais côté on a mon angoza le moi à tout moment on a la faut acclamer. Aussi bon na tourner kuna ba Nebraska tangeli biso ba pays mususu tom su ba tumba ebité musique ya congolais nyondo kuta kuna à part ya bino moya fali pour ne pas ezala ke bo à part ya biso musique on a kuti kuna na Nebraska na kuti musique ya Papa Wemba ya Papa Wemba pe son âme grand poète Mangokoto ezo beta na kuti musique ya grand poète Wile Longomba. Parce que Awile Longomba aza international lelo batu bao awa na mboka na biso batu ba negija batu na kutia Awile Longomba zo beta kuna loko lelo mususu mais nga nazo kende na mingi na ba musiciens vivant ici au Congo vraiment ba ba musiciens bazana na Congo Awile Longomba pesaka déjà moi image na kuti fali pour bazo bunda bitu makasi pona ba Robino Mundibu. Déjà fali pour bazo sala makambo zo bundela ba Robino ba Gezma wete ba nani ozomona. Donc ça dit na mboka loka ba Nebraska wana lelo batu bazo bima na banda ko ba concert ba hotel fali pour azo défendre la musique na biso Congo makasi. Babi magema je voulais un Somalien malembe. Lelo oyo babenga rabino groupe d'accompagnement ya fali poupa. Est-ce que sur le plan organisationnel est-ce que vous avez un lingisake Bill Clinton Thompson ça il on est moi invité pour Kota et puis ça problème maintenant très bien hein? bien blague et déranger ou te l'autre na to ça featuring mo dernièrement na ngolais mo Saddam opesango Valdi na to ça featuring mo na ngolais mo Manu les boss na pesi mbota to batu ba betika Manu les boss aza ngolais abeta musique à coup d'or. Notre ça na et notre ça sur le moko mikolo na Titi Fly notre ça le mona Titi Fly ba betara Titi Fly ba mona somo bo wana basi baye na kanda Titi Fly auti na
auti na Tanzanie Titi Fly na to sa lo mona awa ya kitoko ozomona donc tant le boss même ça solo ba et da groupe d'accompagnement ils a força parce que yebsanga ke yebsanga groupe d'accompagnement ou apesa o tanga lo ba groupe d'accompagnement na to solo mo yes groupe d'accompagnement o yebina prix o ba foutela yo na 10 concerts mais na bangambo etali ba orchestre makamwane za raté faut leader a chambo na poche ba nokanisa bino so même ba journaliste a pesa bino na boule na poche na ye te ko pesa so bon te po beta pa kutu na biso mari ya migrant na comment ni côté ba sala nzambe papa na biso dakumunda Newman kasa orchestre na kuna no se lande pop orchestre yango wana moi analyse comparative kuna da ngende bo beti ndule d'abord un apprécié ba bon guérison vient nga dakumunda Newman parce que lelo so ba o mona penga parce que yepé alinga ya fungula motema wana ba bina monde entier ba linda bani ya on auto ebsa yo makamba ba orchestre za ndene leader ngala kenda kabinda na grand pote da komoda to beti na fête na bango ya Mia Morada donc à Saint-Valentin na bango tant tozo zonga na vie na kata avion oyebike via bando tanga mbongo azwi mbongo achelinga abi yozwa oyo papa na chena poche so poto futa batu mususu azo mbongo azo futa bonga na omona oyo ba pese montabo o ba pese montabo pana biso ko mwana awa ezarate bino des poids des mesures te bino so ba se bo servant bino ndenge mako neza groupe d'accompagnement elengi nango yango wana merci wana zaka ni bandeli nanu bari non ni bandeli sko masolo vraiment e banda siko Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boissons non alcoolisées lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boissons alcooliques pe non alcoolisées. Bon, si tourner na bino canado-américaine, il faut boire abriter bongo le sol congolais pour un grand concert na Katia Stade des Martyrs. C'est. Bozo ça préparatif ya oya na Katia Mboka, mbala moko lisolo disque d'or certifié na habité. En tant que musicien, oyamba ki ononde. Niveau plaisir oyo na joie ngala na Ville les Belles. Na ina Paris na Ville les Belles. Tant on a moni benanga non. Vient na Kelly Charleston na boaki yango. Parce que pour Kelly Charleston, président ba Warrior a boire le bon c'est que Fally Poupa a confirmé, a validé. Na CP là na Monica ba appelle comme kota izo kota. Président azali na Neuilly-sur-Seine. Aïe na Neuilly-sur-Seine. Na bibo on a que nota la boss parce que dans la studio. Natala ambiance ni na ngoza wana. Valdi na ko sauter na kenda pe na boy na kuta be président azate. Batu bazo fêter bani. Natala kalate boy boss akota. Ngala biza Fally banda azokota bongo za ne sengo mongo sondeni. Mais na mo pe na kota ne ta na moneka na tseka boss félicitations. Ya chenga loboko tango fort. Amati malemba kota banisu ko yema la bime. Ni to azandeni. So ina place te ngo sande. Ah, o kata pe bilamba. So na ina place ne. Eh mais jour on a évité. Eh ambiance kindoki. Parce que ça a plaisir te et la sengo. Vous comprenez? Comme dit ma boy c'est aux disque d'or certifié papa nanga. Depuis musique na biso Congo banda. Et puis to zuango to aye nango lisu na Congo. Photo se vela papa. Exactement ba musique ba teka na la moulette ba peso disque d'or ya Diego Musique te. Oza disque d'or ba Diego Musique te.
Ce qu'a fait Diego Gavana, pardon. Ah, on a vu dans un PC Motato, tu as dit Château Rouge. On a vu dans un il y a une vidéo de musique, mais on a loba. Donc niveau, il y a niveau moi, il y a colo ma case, fallait ça bien te. Fallait la bien. Mais on a beau temps, on a disque d'or. On a habité, on est à la capo. Les chefs ne dansent jamais mal. Pour ça, permet à Falipo. On a un disque d'or certifié. Et ça pour la Tokos 1, pour les albums ouverts. C'est. Mais Bino Benaport, on a Bino, c'est comme si c'était une carte, on a cassé par un instrumentiste. Bah ouais. Mais on a un sentiment à Marguerite. Mais il faut un sentiment. C'est comme ça. Il a bon. Les pères n'a Bino soit gagné. Il faut y avoir un sentiment. Il a bon. Il faut un sentiment. Oui, le bon. Lelo neto vandi boya. So ken bien nazo gagner. Ndebo gagner lelo bo film na film boya likolo ba chaîne belé ya. Yo dans na 50. On a 50. Eza binot. Eza binot lelo poko ma valdi boya. Ozwa ba monta ko ozwa lelo. Lelo valdi aza sou valdi na monanga na kalati. Balarikuna d'accord. Voilà, balarik na nenga système. Ah, Viergo. Il est 50 trop, il est 50. Émergence frère à pas moutonnion sur Bazali quand même. Si on a une question mon cas de curiosité. Fallait pour pas bêter mon net micro c'est là album un rumba à Kenda na musique urbaine wana. Mais na katiote. Oui. Toto c'est là deuxième disque d'or na Tokos D. Toto c'est là. Wana zat, oyebit. Ale sakana na dikape akobeta yo etiyo kolela ale fali beta ye atala kumoko o bazwa ye ba yene tina ouais question on décote eza sous to c'est la fête Tokos D ezo be disque c'est comme ça on basko ndeni yoka tout ça yoka siko na kotala boye ba mangi matango fort si tu continues à faire des choses, soit bien le choix, il fallait que la musique pour na rumba pour qu'on ait espace, au côté général, il faut mettre mi balé, au bet maintenant banzembo zarebandagi chanson rumba mais côté générique, c'est ça non? T'es dans la parmi ba ngabena urbaine t'es dans la parmi bateau baroboya question bongoya. Non, la parmi bateau baroboya question bongoya. Faut ça parce que lelo mon musique na biso oyo to beta lelo musique n'a pas rumba, ça bien. Rumba, ça n'a bien. Mais les lois, makambo fali pour ça là. Bah chance que le tyran là ça là. Akeye mana air Kelly. Soto komina, so ina komina mboga logo là, na komina mboga logo Dallas, na mupayate. Peut-être Igor Makalamba. Wa voilà. Na za mupayate na mboga na Chicago na mboga ya ba pasteur Yulu Dikanda. Il y a Guy Chantembo, le procureur. Donc on a mupayate parce que au moment au compte na ta boîte, bazo mettra musique il y a américain. Mais au moment on a pas bang 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 bang. Donc ils ont l'accepté que échanger. Parce que ceux qui tu vas chez rumba on au moment échanger. Au moins venant on se coupe et là des musus. Mais le coup ils ont ça la plaisir. Fallait pour pas que négocier la featuring na ba buba alors ça la featuring na ba na ba tumususu moi musique na bango na mboka na bango ba yoka fallait pour pas uti Congo osomona et ça le kuma Congo faut ça la pe kaka en tout cas merci toujours évoluer beaucoup mina Kinshasa na c'est un disque d'or il faut voir affronter Stade des Martyrs babi mangé matango fort. Dans la chance, il y a un stade de Martyrs avant de réunion technique, il y a sécurité, il y a PCMO Télécondi protège, il y a papa un colonel Israël, il y a services spéciaux. C'est. Dans le stade, il y a une rotation, il y a un stade, 80 000 places. Il y a une pénance. 80 000 places. Et quand tu as 80 000 et l'engsenga mamuke bansenga de melengsenga mamuke so yo musicien tant on komagi wana pour boya wana vandule non et bana lo belonde nga za ina kata stade wana parce que biso tant to comikin oui to comikin après to ke ba bombi biso na Safari Beach ka pona makambo Martyr wana si na yego bima to bimi le 28 wana to na stade de Martyr na moni yango Valdina abi a
Donc les arrêtés boye. Donc comment on demande ngai? Mais parce que nga ma stade na kota te. Nga stade wana na kota te. Na mona nga ba vie na nga ba pichu sadam ba masa na ba koko roda. Ba ibora ba makena ba match kona. Na kota stade wana ya bobangi mais to beta pété na da kumuda giga concert giga giga concert ba méga concert bilo moi bon. To ya boy na bis boy ba trika biso to beta te. Mais comment on a na koti la 4 bien na vai na hôtel ngo boy ezali ne na romona le 28. Na bi eza pour mususu na bisi nzambe na binzambe pardon kokisa ko makambo. Nzambe kokisa ba posa na biso. Après la balance na tongo, to sala balance butu mbimba. Butu mobimba. To sala balance butu mbimba donc ti na stade wana mukolo concert ekozala biso to za kuna ti na 8h. Et là, il y avait un problème sur le plan technique ou quoi? Fallait que bongisa po fanatique rien na kata martyr wana aza décider. Et technique pe yebi kama ngo izaki na ba fallait pour jouer qui bilio musu na poto mais peu côté là na difficulté. Donc makambo ezaka compliqué. Donc Rosal ça fait na yo ko zelate batbalo bakeno na 100% fait tourner ezaki bien. Vous comprenez? Ah ouais. Donc ils ont la makambo na courir kendaki na fête na ngai ezaki ne logo boye na fête na ngai ba faire musu se mona na yité ya bongo. En tout cas Valdi na Epsayo félicitations na Fali Poupa parce que félicitations na boss na ngai ezangonga na ye. Ezangonga na ye bien sûr toujours voulu mali. Na yoka na 14h. Mutazo benga ngazo Epsanga da patron Charlie Moscow. Et docteur Charlie Moscow. Na 14 abengi ngai ngabuluka ke avezo benga ngapo quand même asanga moi rappel nzoka zo bisanga ke no nazo bengo na WhatsApp na ozo ya mbate tala pe kota rappel vidéo na tala bo stade de Martin à 14h tondi. Félicitations na Fali Poupa et puis merci na batunyo so bayaki ba warrior batutu bayaki donc na batatembe tout bayaki nazo senga bango merci. Bobeta de ba stade mo belé surtout na tournée Tokos 1 on se bobeta plus de 38 stades en Afrique. Bobeta ba stade ba Harare, si bobeta na stade belé vraiment tout na yebi. Bobeta na ba Franceville, bobeta na ba Porto na kata stade de Martin Mukolo ngondu les bandits faut bino bo sala mamba ka musiko. Na bité to monagi enguma wana ya population ba warrior. Ya bande ko lobi wana ba nyoso ba yaki wana kati. Na bité yambaki onde. Ngala message na ngana ngo. Ngala message na ngo peme na Fali Poupa. Parce que nazu chance wana ya obeta ba stade de belé na Fali Poupa ngai. Lelo na koma na maîtrise nango. So to check ata ba Goma. Betara Fali Poupa concert Goma. Au mona stade. Ngala za beta ba Lubumbashi. Beta ba Harare na to Epsayo. Oui. Nazo chance wana ya obeta na Fali Poupa ba stade wana belé na maîtrise nango. Mon stade na biso Congo il fallait que to kokisa ngo to kokisa posa o batu balinga kipe to kokisa rêve wana ngala ina maîtrise nango na ina ngana maîtrise nango et c'est na kata stade pour boire qui bah ouais si mais ta la vidéo le ko sarata ton quartier la tête koti dans le quartier la tête parce que baba na o ba uti ba vie na biso si pas de souci oui Sam Chito vient ngana pesi Modoka Barambwa Prince Babia tant ba côté introduction wana tozo bo ngana masa na identité comme nazo bo maladie kabela ngadi caprio mosika bonge akuma zolela Kinshasa maladie ka ngait ngam na boagi na esengwe zalié seben mo ekota ki wana. On comprend? Oui. Na boga ki na sebe no wana. Na boga ki babi ba game et puis ma ambassade wana to wando vanda. Bat ba oloba na bango ke te nazoka ba mbat bazoloba. Ba oloba na tinini. Nazoka bat bazo yebsanga ke ba bikut na stade wana kutu ba musicien ba sala ki sonde nini. Bongo. Ba yembite bilo ma bongo. Kasi ba chata biso na masala identité to yembaki. Obino bona kata corporation ba musicien. Ben voilà.
bato fo koyeba ndenge mais dérangeaka mpe ya moboyebo ndongo mwa asala vocal na tambazi film aye ceci là maye wana ayembi te par exemple déjà ayemba yango na bastade mosusu bazolelaka bacharlie prince badodéploye ayemba yango déjà na bastade mosusu ayemba yango yango babeta ayemba déjà eza normal donc concert ezalaki fo toyaki ekoma minute tobeta concert tosisa bato balingaki stade yango wana botika makambo esili stade ekomi biso makambo ya musicien ozoloba wana abetaka déjà bamboka ebele ya minene na Fally Ipupa oyo ovandaka ozosalaki journalisme na ozofutela bana na classe na mbongo ya vie nanga Roger Ndonga le colonisateur mutu wana ayaka kofinga Fally Ipupa oyo toloba wana na télévision so force Fally Ipupa eza ko bando finga banda lelo ti le 15 yo bando liame ya zobeto kara aotikelo pe boulot ya ba boulot tu vois toi la compagnie ya kakipat toi la compagnie mo efuta bato ka même bona compagnie ya kakipa ko kolome to monaki ambassade bourgeois les na télévision intervention na et monique ya zo désactiver kakipa ko kolomuke aussi ka batunye question et puis problème na kata communauté pour na Fally place ya Fally na musique ya Kongabi depuis que Congo banda sera ba vie na so ba wendo tilelo Fally Aléri Batutu. Il y a peut-être partager le même avis. Et ça à propos ya Mbazi. Et ça à propos na. Tu as tous les autres partager na. Il y a zolo bana yo. Au faut tout na sko Mbazi pour ko lobaki bongo yem da oyeb sa yo. Te ngala tali na sali ba analyse obino bosala. Na moni awa. Ngala ko contredire yete motoswag bourgeois. Te on a tuni pour contre. Ya zo yebisa yo. Eza fotu na yemoko. Na yebige abase ko ya na TVT asukoli alati aye alo baba boba. C'est à lobelo au monde. Parce que makamlelo Fally Ipupa osala. Soko yeka ko bandoloba ba vérité a Fally Ipupa ba mo finga. Soko ye oloba ba vérité mo boye et comment déranger bato. Mais tangu bato mususu bazana ba musicien borkese batindaka bango banda tongo ti butu o ba fingaka bato ba loba makambo ezanga tina bato bazotika bango ozo comprendre ya omoni makambo musique oyo na olinga valdiso to vandi to solika vérité to solika o photo sola yango fo bimisa yo so na ngo ba vérité no za nango kasi ba vérité o so soit lelo osko babi bange matango fort soko ta la caméra na biso ba tshelo na ti Fally liboso wana oko décrire Fally neni Fally Ipupa ba tshelo Fally Ipupa pour toi aujourd'hui na otale mo longo na place qui patron pesa casquette moi artiste mais c'est ça le roi fan qui est Fally Ipupa pour toi so na mi se na beta na ete te longo pe na côté wana na obanga fort obanga ni baba Fally ka muta bien te ne muta bien te makambo azosala na otala boye Fally Ipupa na oloba net photo nde boyisa tye boye na ba joyo lelo ye muta oteka lokumu ya mboka na vandaka Congo Fally Ipupa ye muta oyela biso ba disque d'or Fally Ipupa après 10 ans poto musique ebeta asute Fally Ipupa ki abeti Bercy félicitations na ye après mbula ba vie na biso ba wera na ba jibe na ba Koffi Olomide ba beta martyr bano ba esima na bango mutu moko akobeta ngo azate ya Jesus abeti susu martyr Fally Ipupa osala ba tourner milai boye donc ba vie ba salate félicitations na ye olobi nini ozo kama na oloba na otama na mona bandel na balabala ba bitu bezoleka Fally Ipupa osala ba tourner ya milai ya minene o ba vie ba siko yeb sanga tala ndeti na peso exemple moko moninga na uti 17 états obi jomo ya finga bat na TV alobaka fort afinga bat na TV abaka midiembika Mark House patron na yena ayebe États-Unis te olobi azoloba c'est moi bagidi baba na sirage banda ba bota na musique carrière musicale na mon États-Unis te na mona Washington te na mona Dallas te na mona Nebraska te na mona Canada te attends na tour sans musique beta tour siko fo bokenda kuna po ba valeur ya musique na biso za koto nini so na lobi yango bozwa bopandi yango ekomo tambola lokwa soloni mais nazolo ba vérité ozo comprendre ton na loba ngo bato ba loba zolo ba maka mususu donc patron Mark nana kenda bisika na te le 9 toza album na mse zobima le 9 bato bazela oyo basala yo bazofanda bazozela bayoka tango akenzela nini
basala yo ebisala yo basala yo baza bato moko oyo baza ekirimo basala yo o fallait obeta le 25 na martyr ya lobinga na obeta imika ya lokuta basala yo baza o fallait obeta on a na yo Serge zena nazo yebisa yo ngako na maîtriser kombolo batie fallait obeta jour boye mususu aye lisusu autika boye na kwita prison aye o le 19 na kobeta donc moko noso fallait kobeta bango bazoluka bachaka badata lokuta olobi musu aye ka bwina yo nazo yebisa yo fallait aza muta bien te okotika bana bokoti prison libela otiki carrière musicale non likola olanda e soko lingo olanda pe obomi bato omota komi chef coutumier ebangisi yo te grand notable bandundu grand équateur na bana mongo prince nabi oyebika nde bazwi bahonore pali pupa lelo akomi mokonzi ya bongo bana mongo basangisi ero na bachambre bazobenga oma bamusicien mosusu bazobenga ya tampingi na famille kuna bokokomisaka mokonzi te ayekoma mapouvoir vali fali akoboma bato franchement na poste ya fimbu na fimbu fimbu na fimbu akoboma bato ala muta bien te alaka muta bien te mutu wana on sait qu'on peut décrire Fali qui est Fali pour toi. T'es Fali déjà na otolo ba makamnyo surtout na boss na ngai. Bochenga mopandi ko bando calculer bato boy. Na ebisio so ko to kota sko na ndenga makambu ya balabala. Balabala nesko makambu. Ya balabala. Works popul works day. Sko ovandi bo animateur ya te shomi moi malam. Animateur ya Lil Wayne wana. Ba tatouage. Animateur de moi vandabi aéro pena nzambe nanga Fali pupa pena aéro atala kuna ye azana mboka nini atala kuna aéro azo payer ba palin atala kuna aéro azana ba taxi sala na banzela ozomona ko calculer Fali pupa okota tina biso o atala ko yaka na ba bis yo mona ngote te ngana te mo ngana ko yo même morala donc Fali pupa le logo témoin mon bébé là toi félicitations na yo en bref donc tu va Fali pupa le logo ça le comme Afrique et Afrique parce que le logo nangola bandi marate Fali pupa aza congolais bashungu bandi marate tout ça mambo ya quoi ndi ba placer au rang ya ba grand notable et ce gars ba commissaire prince na habité na moni ba commentaire eza mo belé to ke na balabala le lobby trop ba moni ba vacciner kindoki boye na boye abomisa ki batu na stade donc ne ba vacciner boye touro aro ça sali sous to moni ba mambo belé fort de côté no ya bien on est pas ngapete les époques makambo no so Fali pupa ça les époques les époques ezaka bongo ya ba lobi la ka quelque soit ezaka papa na ngai Valdi ezaka bongo mupepe bakanga ngote ba histoire ba wenge musobiso de kuta to mona ngote mais tant wenge to sala makambo ba lobi wenge ezo ningisa bato ezo buka bani ezaki normal bato bazaki sérieux bazwaki zaiko ezalaki bazwaki normal. C'est un comique à Fali pour stade boy. Banaki, bana poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko. Belengi. Taala esika ya kovanda. Yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendoko somba bakiti tonini de. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kanabilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali
ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mobange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film lelo tomoni paradigme monsieur ko ici na la communauté l'isolo expression monotonie c'est là où les bas blessent fallait pas passer l'émission nzembo une chanson à bien l'émission il y a trilogie et ça ensuite il y a 3 pièces na idée moi comme et les autres kabulon ça tombe sous maloba mais ba te beto ba détracteur ba bimina bato ba yebi milobi ka congolais et ba moi to ba bimé belé ba bi fallait pas ça musique ne fani mingi na monotonie ba musique on a moi ndenge moko na bi côté wana en tant que soldat peut ba comprendre ba souffrir nango parce que eza monotonité eza qui fali so yoki rumba so yoki drum mo guitare mo bandi bo o comprendre qu'il fallait mais kala tondo yeba makamba fe na biso tanga osala musique na chat fe na biso kokoba na biso mo pao légende voilà donc soki lelo yo chacho bandi o yeba keza chacho so musique a kofelo mide do beta na bar o yeba keza yango ata balongoli maloba ata balongoli maloba o comprendre que o eza yango eza bongo lelo fali aye amemeli biso aye amemeli so mona rumba na rumba ozomona na kimundele mona kati eza normal te bo sala be mission belé atna ba fe na biso bandima fo bozong sarango ba fe na biso ba rambo bandima émission bandima trop be mission za la monotonie mama monotonie ozobeta wana eloko moko ya kala en tout cas eloko moko ya kala ça effort whisky wishia azong sélection des vieux expliquer ba vider ko tshaka biloko bongo po tembe vidara ozo ban valdi ko tshaka biloko bongo tembe vidara lelo yo batu musu ba boya ki ba featuring lelo bango ba soutenir le featuring batu musu ba loba yo musique wana zo beta musique ya mindele ngamu na tinda ya ke beta musique ya français bazo ya na français ngo pe mais ba osala ba erreur rebelle ozomona erreur ndenge na place aloba alobi in na place aloba la alobi le ba erreur rebelle likolo ko landa fali okoboma batu aza muta bien te whisky ushia quand tu as la régie na lukila so vidéo au alobi en tout cas tous en interview le 30 juin na grand pao botozonga toujours le solo ya monotonie bino bokenda mbangu pona o prononcer ba mot monotonie bo créer na nzemba bongoti na comprendre biso te ba congolais te oyega ilo evra mutu ke biega musala mutu te mutoki na faut pas bon simplifier regarder mon mbala non c'est pas bon ça il faut respecter l'œuvre. C'est moi Koffi Olomide, je vous le dis avec cœur, si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles,
Bruxelles, Paris. Voilà, merci na Whisky Wishi à côté biso a servi biso en tout cas et sali qui toko ya resarante na batenyo so ba biso. Là je vois Anisi tout l'américaine na pession mote ma sœur chérie pourquoi pas Yeme qui est derrière la caméra en tout cas Zorabena tautologie Ozem Mukulu na Kulutunanga Pichumbombo tour de contrôle la pession mote na Yeme Pichumbombo na pession mote tour de contrôle Belgique na maboko Pablo Kitamba la maison qui tams la pession maison qui tams yo comment Zabatu na ngai Pablo Gitamba la maison qui tams na boagi écoute na album maison bima ya solo Pablo Gitamba papa Firmen matota mama Iget mulunga na pe na profiter na PCB Paulo dos Santos guerrier Paulo dos Santos patron des patrons na pesi Pablo King mikolonga na commissaire double King na Angola mutado simba makambo déclarant blague té déclarant Pito l'homme qui a déclaré l'avion déclarant Pito na pesi sœur nanga Koko Ingila maman présidente ya ba fanatique ya ba fan tout balinga nga Koko Ingila na pesi mota trop et puis na pesi Yolande Lomboto na pesi mota trop na Luanda donc déjà Bouto le lobiso dans na Luanda Saint-Valois Paris 16e et Paris 16e vient na ngai Saint-Valois na pesi mota trop ya na Paris place c'est ba ndako za cher Saint-Valois Paris 16e na pesi pe partout Kiama vient na Daouda Dada na Lubumbashi Daouda Dada na ototika yeko na Lubumbashi Daouda Dada Mikolo mta simbi Lubumbashi blagiti bazade bana ba Yannick Stone Mukendi millionnaire Stone Mukendi millionnaire na pesibe motato na Noël Mbachimbachi le fils du gouverneur Noël Mbachimbachi honorable na pesibe motato na pesi Junior Lembalemba honorable Junior Lembalemba na pesibe motato sous le Kauka par Zouzou sous le Kauka bakenda ba mi balé des fois te na pesi sous le Kauka boss motato et puis na pesi motato na Jigel Mayamba Tata Willy wana otanga batangola si bato na okesiko batangola patukia mana na congolaise wenja congolaise bango bachaka babaso na koti wana na vandi na congolaise wana sénateur Paolo Tudilu bashikwanza na pesi mbota trop et passer na nga mami ya seya donc voilà merci Magema toujours continuer à évoluer malé mais peut-être mo kena suka c'est n'habite vidéo de tout à l'heure commentaire ni au sala toujours sur la monotonie makambo to sala en commentaire te na lelio mabe valdi légende à lobby donc ezaka bongo parce que Zaiko tongo ezobeta na tanga kala bato bayebi ke o eza Zaiko bosani te ke wana eza Zaiko viens na biso ramboye moso azobeta musique ozoyeba ke o eza chacho okochanza ngo te donc style na ye donc c'est comme si bato bana vraiment différencier style na bato bazokora différencier te bayebi monotonie te azolobaka monotonie mayebi nango te. Voilà. En tout cas, merci Babi Magema. Tokomo Kemale Malé Menasuka mais lobi to ya magi bon ba lien mo ya mission o wapi. Kulutu na biso kulutu na ngai na opese mbote skazwami Charlie Prince à sa émission o wapi. Ngaso na tuni question za po na mona retour na bandalunga. To moni émission sali a lobi ke esika nyonso komona kulutu na biso Jinolia ki dea a obeta ma kofi. Yo potambola mingi na bandala est-ce que mamba bongo ko bangi sote quand même. Oui, comment on a un mouvement à biso? Comme on tango fort. On a babi tango fort, les mauvais gardes de Fali Poupa. Babi tango fort, les mauvais gardes de Fali Poupa. Nous comprenons que batunde batwa mobile la mitou, batwa zo be la mitou, ndeti dans les vides na balabala. Bo espèce en sac wana. Oui, binyo surtout wana, mutu mususu na vie na ya kana proto batekata lupango. Akenda te soko biso to komona ba chance wana pe mena Fali Poupa oza na passeport boye oza na visa ya ba ya ngala ko kende poto lundi yo botanga te très bien voilà na visa be États-Unis multi entrée et salama te na musique ya Congo ba pesi passeport tambola na on va na ndako na bino donc oko kende no oza na passeport na ndako biso bi secrétaire au voilà yango Schengen wapi yaka ke ba papa ba identité ke ba te ça le logo te où est Schengen? Nasuka aba komi multi entrée. Donc nous avons un visa au boye, il y a les États-Unis boye ba multi entrée. Donc pour nous zwango boye, fallait vous accompagner que
moto bapesi yango aza moto oyo conscience na ezosala nini ezosala bamba boye bakotikela ngo moto aliboma lokola kabuya bakopesa te olobi bakozwa moto bapesi oyo bosima lenge lango tia na sala lipeka metango benga kabuya liboma monazoyebisa baza ebele bato nyonso tu mitu ezosala so bien te mitwa bato ezosala so bien te likolo ya bavisa oyo omoi te ozotangela nga awa bazobeta bato na bandale yo beta motu na bandale lokola nga natambolaka na bato ebele okopusana nano ndenge ni epi katégorie na ngai yo moko ocomprendre ke na kosala ngo ndenge bato bakotela o c'est ça bato bakotela o c'est ça otambolaka na bato ebele nga aza petit ya liseke kwata maja liseke kwata maja junior patron de patron konza bakonzi na traînaka na honorable junior lembalemba naza petit ya tete ndai maboko banka moto apesa tindika tete nda oyebi te tete ndai te oloye maboko banke yo oya bagiro na ndeni problème bino bamisien fali bozalaka nango na Charlie Prince te eza bavisa oyo ezosala bato mitema mpasi bato bakoma kolala bien te na bandako yo nde ozokomprendre te eza visa eza mpasi mpona kozwa yango sikoyo bavisa wana oyo bato batekelaka lupango yo ozotambola nango 4 omona yango normal moto abongo bakolinga fali ndenge nini moto azobotisaka mitema mabe esili mitema mabe yo beta mbunza yo beta mbunza napesa plaque ya mbunza atambolaka nango na kar napesa oka plaque ya mbunza atambolaka nango ya bango tu baka na bandale ape mpe bakote moko wana eza basalade wana eza basalade donc tobeta kutu masolo ya tourne molai toza nango avant que tukota tourne molai lisolo vraiment lelo ningisi susu communauté eza lisolo ya après disque d'or lelo fali pour plébisciter meilleure artiste africaine de la zone francophone comme bongo 4e fois na ba Afrima aux Afrima Award na habité commentaire na yo félicitations mon boss il y a rien que du boulot na olobani osona bina sa commentaire nango bokomi osali be mission lokola bosalela mbazi félicitations na boss parce que azolala ta azotravailler bino bozwa calcul mental na bamusicien boliaka fufu esika moko bomeli diambe esika moko botindaka bango bayeba makambo osala biso koto efali bo bazalaka na studio à tout moment azotravailler sort nango yango oyo barésultat nango yango oyo 4e fois meilleur artiste africain et à zone francophone Valdi faut bolobela rango papa bozela te fali bo bakufa bo weroloba bolobela rango arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class.
N'habite beaucoup que des Angola. Ouais, toi qui en Angola déjà. Déjà toi le Angola, toi qui déjà toi le Congo lelo. Toi on a concert à Luanda le 26. Les 2, toi on a Point Noir le 2 décembre. Le 3 décembre, toi on a concert à Port-Gentil. Le 4 décembre, toi on a concert à Port-Gentil. Le 9, toi on a Libreville. Le 10, toi on a Libreville. Le 17, toi on a Lomé. Le 18, toi on a Lomé. Le 23, toi on a Yaoundé. Le 24, toi on a Abidjan. Le 28, toi on a Abidjan. Le 29, toi on a Accra. Le 30, toi on a Dimokro. Le 31, toi on a Dakar. Et le 1er, toi on a Cotonou. Depuis 2017, vous pouvez m'arrêter. N'habitez. Attends que tu es côté santé. Parce qu'on a le problème. En tout cas, surtout si tu as Kim, il faut le docteur Nayo. Le docteur Fabien a checké. Voilà. A checké corps, il y aura bien. Ça va bien. Tu comme nous sommes à Souka, bandi au Bela Angola, bah l'émission, bah il y a un moment on a mabou le roi, bah Alain Visor. Alain Visor, on a passé un mot à trop. Alain Visor, bah baroyo kaye kalaté awa. Alain Visor, on a passé un mot à trop. On a passé Serge Gibokolo. Serge Tata Gibokolo, on a eu martyr. On a passé bien en Mbote, on a passé mot à trop na Jansi Mayasi, Forza Italia. On a passé mot à trop ya. Il y a Merci Mamayasi, Motatro, Napesi, Gis Baez, Carface Vienanga, Motatro, Napesi, honorable Christian, honorable Chris Lessa, dans le Bumbashi, honorable Chris Lessa, parce que Napesi Motatro, Mokondi, Napesi Motatro na Grevis Mongata. Grevis Mongata, na pesi mbota trop. Bouya Mayola. Na pesi vient na Bouya Mayola, papa Zouaka. Bouya Mayola, papa Zouaka, na pesi mbota trop. Roger Ndonga, les grands colonisateurs. Roger Ndonga, les colonisateurs, ils ont colonisé toujours, mais avec silence. Nicolas a bien colonisé avec silence. Na pesi vient na Jojo Ngonda. Vient na Jojo Ngonda, Imen. Jojo Ngonda, Imen. Na pesi mbota trop na Jérôme Outa. Ah, vient na Jérôme Outa. Jérôme Outa, na pesi mbota trop na mère. Donc, na pesi Mbotato na Paulo dos Santos Guerrier, Mbotato, na pesi Patrick Mouyaya, honorable Patrick Mouyaya. Il y a comme excellence pour le ministre. Ah, comme excellence, donc il faut faire ça parce que azo mérité yango. Si. Et puis na pesi Mbote les sous ya makasi ya blagité. Na ba fan nyo surtout ba oya yambanga na Luanda. Donc ko bana na président Jigel Mayamba, batu nyo surtout balinganga na pesi Boris Ibora. Petit nanga volant toujours autour des contrôles, Bogar la chauffeur autour. Donc na pesi Mbotato, chef à Charwa, na pesi Mbotato na Jonel Munzenze. Yada mécano ba biso na ba carte. Jonel Munzenze. Na pesi Mbotato na Cornélie Dikala, Massa nanga Koko Roda de tous les temps de tous les jours Koko Roda dessin animé. Bogos, na pesi Mbotato na vient nanga Pichu Saddam, Papicho Milka. Donc grand pote Kumbata, Guy la Suisse, parfait l'homme, Tata Willy. Donc, pas de baléguer belé, pas de baléguer belé. Tout le monde qui tombe au salon, tombe au salon, quoi. Préparatif du stade des Martyrs, tout le monde qui peut, l'ancien musicien héritier Watanabe, mais qui peut que l'obamou est là concernant ma solo un concert à stade, mais il y a par exemple un concert le 25 décembre pour la nativité. Mais témoin de l'obani au colo, pour la fanatique naïto, badé bazar salama na banque. Courage naé parce que Mikolo to pesa sous bonne chance té. Au moins on pesa bonne chance en eza lokola ya sale yo. Ozomona nzoka zokosa, ozomona parce que à lobby à Robert le 25 il y a Lukuta. Alinga ministère public. Mususu aye lisusu boyo na Robert le 19. Siko nazo luka kombo mo bena ba wa ba pesa nga pona bato ba osala mamba bon. Ya on a lobby courage na ndeko nanga Goga. Azala na esprit wana ya basala yo té. Ozomona sera Robert le 25, courage à bête après on va c'est les bonnes chances. Pour repérer sa chance pas mon tado ça la solo lukuta ozomona. Et comme papa Mboso a vu le 19 conseil bête à na pays du peuple. À mon âme mutute, ba futa et l'autre côté, yo ça na excellence le la Mboso. Son excellence Mboso zo conseiller makambo. On va pimeling à la bête le 19. J'avais assez quoi éviter. Boti na veut aze kwa vanda lobi yaza aza lokola natalaki mission mo veut aze kwa lobi yaza lokola désert poko na désert foza na deux bidons mai muto azo meka ye wana akomeka te akomela pema
En tout cas, merci. Tu vas souka l'exécutif Kevin album Ezoya to beti li solo te. Album Ezoya bat bazela ba royoka na memi ba na couleur musuna ina ba créer sika ya blague te. Na ina tous ces pays ici bas. Ici bas. Digapoyo ayena ici bas. Ah ba sakana te. Ah ba meka te keba. Soki o mekina fali allez tous ces pays ici bas. Ici bas. Ah. Keba censure. Ah, tous ces pays ici bas. Ma benyo surtout ba salaki yo Valdi Tambwe. Ba ke ba bogeli o maladi nzoto mbimba tozo tala ngo okomi lokola ngando. Parmi ba dawo tala ngabe na palais. Ah ça ouais, faut le barapet. Yo ndi baratin, ozupe moi chikon. L'exécutif Kevin Bonyoli, l'ami intime de l'aristocratie. Tango fort en tout cas. Victoria la Bombaski, Omoni. Victoria la Bombaski. Francis Bissenda. Francis Bissenda. On peut pas battre au baina, on m'a calé. Na PCPCR na Sylvie Mayo. Bossa na été Sylvie Mayo na PC Motato. Na PC Sandrine Mochigo Motato na Canada. Donc Patrick Binda. Mokonza Grenoble. Patrick Binda, Mokonza Grenoble. Letécha Magema, la patronne, Karine Mafiela, la patronne, Karine Pombo, la patronne. Donc, merci. Rendez-vous na stade à Luanda. Na stade à Luanda. Baya lisusu baya sa. Na stade ya Luanda. Tokebeta na stade wa munene bafungoli na Luanda wana. Nde tokebeta yango. Batu boya après stade wana tosa lisusu. Bat bakufa ki combien? Boya sous koloba. O ba pesa ki abasi micro te. Ngana zawa. Donc merci Maswata Ibiso, merci na yope babi magema tango fort nous dimos en tout cas. Bon comment suggestion remarque en tout cas ça la vraiment kitoko. En tout cas merci vraiment. Merci. Tu vas micro. En tout cas merci na Kevin Bonyoli, l'ami intime de l'aristocratie, l'ennemi juré de la pauvreté na pesi mbote. Merci na Yemei boss Jimmy Belao, boss Jimmy Belao. Ba bola moleke Bela en tout cas toujours en attente boss Jimmy Belao. Merci na John Kumasamba depuis Afrique du Sud. Merci na Banyo sur l'opportunité de la biso. Bon s'abonner sur massivement na chaîne na Bino Film News. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali un peu. Bateau là qui est en mode donc malangoué que le ciel. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, This is London. This is London City.